Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki no. Buyukiti. Buguyoka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo karatarate. Ya on a bien yo. Ah Jima mukende. Oumela. KNB Kin eleki partout. Rien à dire. Toi on a terre envié parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisoubai bana kin ke bana jago zape so kutanango KNB Telema qui chasse eleki partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kutanango check ovandi. Week-end est là, moi, Escania sur vos amis pour nous Rolanda magazine, ils ont l'embatté, ils ont continué toujours. Qu'on peut savoir nos réalités. Il y a vie à Kinshasa, KNB. UDPS na UNC, bah sali communiqué conjoint le lot na Kinshasa et si ka base bah saluer accord ya Nairobi où le président Fachi na Vital Kamerhe bah signé qui à travers le deux secrétaires généraux aux bah détails na éléments oyo. Communiqué conjoint de l'UDPS et de l'UNC. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi en sigle, et l'Union pour la nation congolaise, l'UNC en sigle, salue l'accord politique signé le vendredi 23 novembre 2018 à Nairobi par leurs leaders, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, lequel accord stratégique constitue un pas décisif vers la concrétisation de l'alternance tant attendue par la population congolaise. L'UDPS et l'UNC félicitent les présidents Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi pour leur sens élevé de l'intérêt général et rend hommage appuyé au président Kamerhe pour son humilité, traduite par son désistement en faveur du président Félix Tshisekedi, afin de maximiser les chances de l'alternance dans notre pays. L'UDPS et l'UNC appellent la population à la plus grande vigilance lors des opérations de vote. Elle sera, par sa vigilance, la seule gardienne du vrai résultat du vote. Par ailleurs, l'UDPS et l'UNC gardent leurs mains tendues pour une coalition plus large à l'endroit de toutes les forces politiques et sociales acquises au changement. Enfin, l'UDPS et l'UNC appellent la population quinoise à se mobiliser massivement pour réserver un accueil digne à leurs deux leaders le mardi 27 novembre 2018 à l'aéroport international de Djibouti. Vive la RDC, vive la coalition CAP pour le changement, vive l'alternance, vive l'UDPS et l'UNC, Jean-Baudouin Maillot et Jean-Marc Kaboun, secrétaire général de l'UNC pour le premier et secrétaire général de l'UDPS pour le second. Je vous remercie.
militants, il y a eu UDPS, batikala qui peut s'y mater, réagir ça qui sur accord, il y a eu UDPS, signé qui na UNC pour nous soutenir candidature moko, il y a Fati pe Vital Kamerhe andimi ko la directeur na yango bozo ndenge balobi na micro ya héritier du projet. Communiqué au EPSA Milelo, ils allaient juste pour la Kisake, base il y a ba parti nyonso mibale sepeli nango. Donc yangonde il fallait qu'il en présence il y a base il y a ba parti mibale communiqué au Signamé. Na banza bomona ki lobi ndenge population congolaise au-delà même il y a ba base il y a ba parti mibale ndenge population congolaise et sepelaki et yambaki accord oyo ba leader mibale o ba signé donc ba parti na biso o ko concrétiser ango lisusu na moi lelo arrivé ça lundi te arrivé ça mardi ba okoma na aéroport ya Njili mardi alors o tozo senga peuple congolais ezali baya ebele makasi na aéroport ya Njili ko banda déjà na ba 8h 9h tozala ana pour que to yamba bango na esengo po s'humilier, sangani pour intérêt à peuple, alors peuple et yakola kisake, sepeli na eloko ana baya ebele na aéroport ya Njili mardi le 26 à partir à 8h déjà. Ndeko na biso Vital Kamerhe asali boanya asali libwanya a soutenir Félix Tshisekedi Tshilombo pour les poids lourds. Et des poids lourds basangani ce qu'on a confronté Chadar en désordre. Donc à regarder ndenge bazaboye to sepeli oyo ezali force oyo ko sala face na bakabilis non que face ya batu oyo bakende ko sala complot na Genève, complot contre la République. To manda webisa ba congolais que dès lors nani bo comprendre té mafingo bazali ko finga il faut mayele na binezonga siko bo comprendre que té ba finga kaliderité. Voilà maintenant tala lelo siko to komi wapi. Donc tozo senga ba congolais ba bana mikolo ba jeune Mokolo a mardi, tozo senga toya ebele pour accueillir le président de la République, futur président, à remplacer Kabila de manière automatique, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc Ngonge Koki, ba maman, ba papa, bobongama pour accueillir le président. Bagoyoka son désordre, bagoyoka son. Okende biso moko ezalaki bien te, il a fallu bango baya ndenge to sangani boye et sali force comme exemple. Herba publié kaka boye yomoko moni na nsela tout Kinshasa envahi. Alors c'est ce qui montre que la coalition est une coalition très puissante et nous allons battre Bango. Azan l'information est bien. Il y a côté Azalaki. Il y a au monde puisque jour on a batubala la rananini na aéroport Bakozala et puis ça là est fort au monde on a payé on a que vraiment nous sommes bien mobilisés. Fusion et salami ezalaki attente ya peuple congolais. Donc ba leader mi balé wana bayoki coller la peuple. Bayoki base. Yango vraiment basangani lelo eloko basali ezelo kwa mutu ya ba contourner bord moko betama na butu na Genève. Donc na minute oyo toza assurance que donc to bako gagner élection le 23 décembre 2018. Parce que l'adversaire et l'opposition baza bango balembele. Donc makila patriotisme mais ça la biso de père que naibi que match kozala wow. Donc na minute il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Félix Tshisekedi nous souhaiter bonne chance. Tu souhaiter makambo malamu. Donc je ne peux pas dire que le meilleur gagne. On ne change pas l'équipe qui gagne. Moto sale que Kabila lelo afukami. Abimisi naka les Félix Tshisekedi na peuple congolais. Donc on a minute le 23 décembre. Bonne chance les alliés. Mon nom na miso. Félix Tshisekedi est un homme tellement populaire sur toute l'étendue de la République. Et puis nazo lancer un message pour na makambo etali arriver na bango mardi na osenga ba mama o batekaka na zandu. Bato basaka na ba cabinet, ba maître avocat, ba nani, ba chauffeur taxi, ba motard, ba nini. Binyonso mardi photos à la belé na aéroport. To sepeli nango o eza ba bengi dio gagnant ba parti politique o eza na base basangani. Donc na minute oyo masolo ezali ya ba parti politique ya papa mama mwana na ba parti politique ya base na kan ya Sadari. Donc makambo eza bongo les meilleurs gagnent. Et loko to banda ko linga
esalama boye to remercier monsieur Vital Kamerhe na maturité politique ko asali akozala premier ministre so pati akomi mokonzi tokotike bongo te base tokosala musala na ye toko participer donc topesi bonne chance mariage to banda kozela yango yo ya bato kitoko kitoko ya bato baza na base. Merci. Tozoloba kaka ke mutu akufa te po amona, c'est-à-dire nazo sambe ya nzambe ata mutu moko te akufa avant mardi po obomona. Donc ekozala o babengi ekoya mwana nzambe banani bakoyamba e. Botikala kaka la kinoki politique pour koyebisa bino ndenge lobby e yindaki tango accord ya Nairobi et signamaki ba combattant ya UNC na UDPS basala ki fête ya monene bozo ba détail na élément oyo. Assemblée de Lelo ezali que élection et bandit campagne et bandit na mokolo ya lelo tango moni bato nyonso batondi baye ko célébrer photo ya président futur président na biso Félix Tshisekedi. C'est pourquoi omoni bato nyonso batondi lelo awa ma journaliste yo momoni mobilisation yo kuta awa IDPS to yebisaka bino ke ezala parti oyo ezala lokola esprit eza mopepe bakangaka ngo te non nul au monde eloko esalama président na biso aza libanda biso moko toza na kati ya mboka tozolakisa na opinion congolaise que IDPS eza parti du peuple mobilisation na biso eza kutu ya mingi te ndenge omoni awa yeba ke na ba Carrefour na biso nyonso o ba base ya IDPS ezalaka mobilisation bo ezali na yango na kolobaka na peuple congolais ba pesa président Félix Tshisekedi chance ya présidence là parce que yene mutu ayo changer Congo ya lobby eza na maboko ya IDPS ndeza parti o ebi passe ya bana Congo yo mokomi saison mona et faut na singa na ba combattant o bazoko revenir na ba palais ngonge koki to voter président Félix Tshisekedi pour avant na ngwende bilembo te tala omoni tango meme boyo baketongo etani oyo baka social elelaka kokololo soki socialiste david tongo eta bilembo tala bilembo pouvoir la campagne c'est nous biso nde tozolakisa bato ke bolongola bongo ya bato oyo bazokolalisa bino biloko epola bo changer mentalité bo voter Félix Tshisekedi pour état de droit na démocratie alo solo eya na Congo yango ne biso ba congolais boyo po Congo ebonga voilà bilembo to yawa début ya campagne baza boyi ozali un état d'esprit ti ozomona awa babengi mutu te ezali neti batie na kati ya prise ya courant neti biso tozalaki na kati ya ndako tosentir nzoto eningani tobike non faut tokita na kati ya base ndo omoni toye awa toye mutu abengi biso na telefone te c'est comme par intuition que toye ko se retrouver na place oyo c'est-à-dire que ndenge tozali awa nous sommes en train de nous communiquer sur le plan spirituel alors oyo ezali esprit mobimba ya IDPS nulle part ailleurs okokutana na makambo boye la preuve en est que la journée d'hier ils se sont rassemblés plus de 170 partis politiques yomoko monaki oyo ezalaki na kati ya boulevard alors bakreaka leader te leader abotamaka ye moko c'est un état d'esprit eza na kati ya makila la raison pour laquelle que le transport ya lobby ezalaki normal soki IDPS abimi tokangaka le deux boulevard tokangi deux boulevard tokangi petit boulevard bato bayolaka kozonga mbango noki parce que soki ke mokonzi ya IDPS akiti na boulevard alors transport ezalaka te ça crée l'embouteillage à travers la capitale alors batika koforce makambo soki ngonga ebeti
Si vous forcez les histoires, et talibino, chaque chose a un début et une fin. Motema mabe et futakate. Ba créer nyao. Ba koki ko comme c'est lion. Jamais nyao ko comme lion té a kotika la kaka nyao. Clip officiel, il y a campagne, il y a candidat numéro 39, il y a Kintambo, Jimmy Mukendi. Nanzembo oyo yembami na Dudu Kibinda, oyo eza déjà na ba média nyonso pe na ba réseaux sociaux Tolanda. Bonzambe a proposé bino messe, il y a présentation, il y a Monseigneur Fridolin Ambongo. Oyo a la présenté comme archevêque il y a Kinshasa dans le stade de Martyr. Mokolo il y a dimanche 25 novembre. Mokengeli pata molamu Nzambe ya bolio Batata Bamama La Christ Bonson Tata Episcopo Walokumu ya Kisasa Monseigneur Fridolin Ambongo Babienisi biso na misa manene Kembo Olomingo il y a le 25 novembre 2018 na ngonga ya 9h na stade de Martyr. Bonson Totondo Nzambe Botondi Natina Bofunguli Musala ya Tata Episcopo Walokumu Monseigneur Fridolin Ambongo na archevêque ya Kisasa Kin Est Kin Centre Kin Ouest Bakristu Toya Meke na stade de Martyr kosambela pe koyoka ya kozanga teo oyeye lamu
caps agence à sala ki bongo remise ya ba brevet ya batu ba yekoli décoration événementielle bozo ba détail na élément oyo Kinshasa na biso yeah magazine brevet ba pesi biso ngo pona formation tout ça là il y a décoration événementielle alors donc formation qui pour un mois to silisi donc yomo somo na ba œuvre donc bisomo to sali yango donc pendant un mois to jui formation à bien et puis donc comme objectif na biso il y a décoration ndenge zali donc objectif na biso zali yako transformer espace inerte dans espace vivant. Mariage civil, mariage religieux, mariage coutumier, anniversaire, baptême, on est là, on a pour décorer la cérémonie, tous les événements, on a pour décorer. On a fait un message na jeunes locaux langai. Au bavandi nanda kupamba ba yekola décoration événementielle et ko kende na bango musika et ko vandi sa bango susu pamba nanda kuté pe na lancer na ba mama oyo bazvandi si bana pe na banda kubongo ba benga bango ba komisa bango na caps urgency ba ya ba yekola musala ko sunga bango e ko sunga mabota na bango formation na zua elenda parce que ba la kizi biso ndenge ni na ko sala même si ku to continuer na marché te mais to apprendre belé yo moko mo la bilili nyonso to sali non ala oyo ala kizi biso eza clôture il y a formation la décoration événementielle oyo maison caps agencée et uté ko organisé pendant un mois yango ne zaki sanctionné na remise de brevet yango no moni to ko clôturer un mois de formation na biso na journée lelo. Oui, to formé bango au nombre de 8 personnes dont 2 garçons et puis 6 filles. À venir yambo kanabiso eza jeunesse. D'où le coup des jeunesse et sengeli jeune azala entrepreneur et sengeli jeune aiba ko se prendre en charge ya ko luka ko ta ko zo activité moko o ko permettre ye ceux qui azana na besoin au lieu que akende ko luka ba voir musu faire bien directement activité et que peut ces possibilités ya ko zo quelque chose o ya ko za nango besoin. Oui, na pesi Jimu Kende vraiment ba merci et belé parce que on dit ko soutenir o ezale kinayo nga bien ko vie na nga ya ndako. Vraiment merci beaucoup na présence ya KNB na kati ya événement ya clôture ya Caps Agency. On a impression na bino ya période ya ba élection oyo info concept ezali wana pona ko sa la bino ba impression ya kitoko bozo ba détail na élément ya héritier Lukoji. Info concept, imprimerie moderne maintenant à Kinshasa, service rapide et de qualité. Les imprimés les moins chers de la place. A4 à 400 francs congolais, A3 à 800 francs congolais, qui dit mieux? Carte de service PVC rétroverso à 8000 francs congolais. Carte de visite à 35 000 francs congolais, 100 pièces. Impression t-shirt à 8000 francs congolais, polo y compris. Impression bâche et banderole. Impression affiche A2, A1, A0. Duplication CD et DVD. Imprimerie moderne, qualité supérieure, sur la idéologie. Info Concept à votre service. Une seule adresse, immeuble Boutou, local 10, centre-ville Kinshasa. Info Concept numéro 1. Totoni bandeko basi ba ebisa biso vanda kanal leki na ya mwasi eke leki nyo wana pazali grande fille mais abimaka zonga kareta est-ce que mobali nyo azali na droit ya kobeta e boyoka ndenge balobi na micro ya KNW. Akom déjà grande fille azab na ba responsabilité akoyi kobeta ete ya bala kinga bala leki na ngate esengela conseiller le kolo yeboye lobi kozongela lisusu te ya kobeta semeki ndenge est-ce que semeki aza mwaso ya balaki
aza mwasi oyo abalaki te abalaki ete po abeta ye soki akolobela akoyebisa ngai ya na ye nakoyeba kokonseleki na ngai ke lobi lisusu azongela tomoni ke ndako oyo eza ndako ya motu mokolo ndako akolinga te jamais afongolela o porte conseil nde na opesa yango na bapapa babetaka basembeki batika asa dor bete po aza mwana azobokola na kati ya ndako oyo lokola bana nyonso so asala mabe ana droit punir ye comme mwana nyonso na kati ya ndako so asala mabe il faut baéduquer bapunir ye comme il faut bale mwasi abalaki ne ngai nde mwasi ya na ye mais ye lokola azobokola ye na ndako aza papa na ye so asala mabe beta bimaki ereleki fa beta ye ya kobeta ye po ya aza na droit ye lokola azobokola ye ya aza lokola papa na ye mais soki ya abeti ya asali mabe soki abeti ye te eza bien te po nyonso ere kokwelela bakoyo otuna nani bayo otuna ye fu alanda droit nyonso oyo bango bazopesa ye na kati ya ndako mais soki ya alandi yango te eza bien te eza mabe akobeta ye tuko mpe akogangela mpo aza mwana lokola bana nyonso na ndako akobeta ye tuko mpe akogangela mpo aza mwana lokola bana nyonso na ndako te faut se comporter bien lokola epai baparent na bango epai ya eza lokola epai na bango bi par rapport ya soki leki nanga mwasi abimaki aye retard mbali nanga taki esemeki abeta ye ana droit obeta ye te aobeta ye te puiske aopesa nde rapport epai nanga yaya na ye leki na yo aye butu comme aza leki na yo yo nde pesa ye conseil ebani ke mobali nanga aboyi oya ere po eza ndako na ye eza ndako na nga na ye me ye nde moto aza mokonzi me ngai moko na droit ya kokorige leki na nga na mpe na droit obeta leki na nga me mobali na nga te na masano ya lelo bakinois basali ba pronostic pour na match oyo kobeta lobby ya vita bozo ba détail na élément oyo Kinshasa na biso yeah magazine to gagner eloko ata moko te en tant que tozana coach Android ibenge coaché malgré tout que non Padou azana choc to boité mais to gagner match wana Bangala zawana Ngoma zawana Jésus Moloko zawana Ngonda Muzinga zawana ye moko Makusu Mundele azawana donc to gagner pesa 100% et puis to gagner pe na mboka na bango tant to gagner na aller retour awa na kata ya martyr to zo penza coupe zo tikala awa wanza ngai en tant que jeune ya en tant que jeune, il y avait club, si vrai supporter avec club, c'est que Nathan dans ce pensa coupuana, ils étaient que cocoron pour nini tout ça té. Donc et qu'on appelle et sengomakas na katia RDC. Ils étaient que il y a province, mais coupe bazo en tant que na capitale, ouais ils appellent coupe ya bana mboka. Et ça appelle fierté, il y a Congo makamnyo surtout, ba congolais, ba ngonyo surtout. Donc to supporter coupuana. Donc to c'est la makasi. Et là on a cinq sous mon na ba joueur na ba beta bale ba bossa na oyo lekaki ya liboso ba zwa oyo net nanu ba salele yango nanu te ba zwa pende eloko ya sika ba bossa na pende eloko wana bongai na makasi na za nango na kipete ezala ko gagner ezala ni na kuna na libanda za ko mais awa penda nde ko gagner na ngai penda na ligi penda makasi na misi na ngambo na mboka na ngana mi pona na mboka ko kene kotala ya ko mata ko kene Maroc te nazo souhaiter penda vite il faut gagner match yo vite au gagner match yo na couru ko prononcer te mais c'est là ebetel na bango nazo sepela vite faut gagner même na 3-0 ou bien na 3-1 et puis il y a mibale ezali nini entraîneur ibenge aye ba kotia même exemple moko omoni que Pelé azalaka boy équipe na ye ezo beta et ceux qui etikali bazo mener bango so etikali même na 15 à 20 minutes so Pelé côté même 10 minutes à pamba faut égaliser atia bi ya victoire mais aye ba kozwa ba joueur oyo bazali modèle wana ozomona ezali te ke ati joueur wana liboso alembi ayi kotia joueur mususu oyo ezali kobeta malamu te ayi kotia na dernière minute poto jouer échec eza malamu te donc souhaiter Vita a gagné et puis ya liboso entraîneur na président ya Vita bazala natation na baoyo balinga koteka mbuka na biso nazo souhaiter penza Vita il faut gagner match yo Vita o gagner match yo na couru ko prononcer te mais selon Ebetel na bango nazo sepela Vita faut gagner même na 3-0 ou bien na 3-1
Et puis il y a mibale ezali nini entraîner libenge aye ba kotia même exemple moko omoni que Pelé azalaka boy équipe na ye ezo beta et ceux qui etikali bazo mener bango ceux etikali même na 15 à 20 minutes so Pelé côté même 10 minutes à pas mal faut égaliser atia bi victoire mais aye ba kozwa ba joueur oyo bazali modèle wana ozomona ezali te ke ati joueur wana liboso alembi ayi kotia joueur mususu oyo ezali kobeta malamu te ayi kotia na dernière minute poto jouer échec eza malamu te donc souhaiter vite à gagner ki nde babimi eloko liboso bakuko beta ezala assurance système ebeteli tomona kananu nani papa Ibenga est-ce entraîneur est-ce qu'atalaka te joueur ya lembi to bimisaye bana beta ite suka ere tomona kana na biso na vite ezala na Léopard na Congo na biso bana babetaka mais eyaka ko coincer toujours na ba erreur ya ko changer ba joueur bazalaka mowali na se kaka tobeta équipe wana tobatre libanda toyesu na kata ya dégâts fete kozali ya dégâts taka match à 20h tolala nde na stade match eza bien esalanga bien po oyo eza deuxième fois nanga na kota finale ya vita première fois na kota ya 2014 tozwa te esala bien te mais deuxième fois yango oyo esalanga bien fort so tozwango mpena na marti wana na nzungu ya monene oyo papa mobuta atikela biso esalanga viteko makasi voilà vers nyonso toza même moral coupe eya na kinya. Merci na attention pe fidélité boto embate kopesa na magazine na bino ya lelo komina suka tika bongo na yebisa bino bo continuez toujours ko s'abonner massivement na compte Kinshasa na biso KNB na YouTube botika na remercier équipe technique Héritier Lukoji l'homme augmenté ou azaki bongo na sima caméra pe bo continuez toujours ko yeba ke Kinshasa l'équipe partout. Réalité ya bana kino magazine Kinshasa na biso l'équipe partout magazine Kinshasa na biso la mama kino bafuna